mwana pe tata molimo santu mote mingi balata radio television kibangise merci mingi bipai nyonso bokutami ya soleso makasi okona lelo voilà tozali na conférence na biso oyo epenga forum mokona lelo biso nyonso awa na kati ya Grand Bretagne bipai wapi conférence oyo ezali koleka na kati ya paroisse de Londres tongolobeli kambo etali responsabilité ya papa na mama na kati ya ndako ya libala sans plus tarder tokota tolanda merci. Mosanto tokomisiko na ngoma oyo tokopata programme na biso ya mokolo lelo ya tokosenga biso nyonso tokozala calme tokozala concentré tozala bana tosengi tokosimba bango po ete solo makelele kozala te yango nga na kobenga mbala moko mama Bobette ye moto akozala parolière ya mokolo lelo sisi bona komata pe mosanto amen. Amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu merci mingi na bandeko ndenge biso nyonso tu tose présente na mokolo ya lelo na banzi biso nyonso tu ndenge toyoki na ouverture na biso tosengi vraiment bolimbisi ndenge tobandi moi mpe na retard mais ya mboto kakobanda forum na biso ndenge ezali momesano na biso kati ndenge ezali habitude na biso kati na lingomba toyebi ete tobandaka baprogramme na biso nyonso tu esengeli tokobenga tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo nde ya motoka kobanda tokosenga nanu na mama longi mama Louise akakopesa biso nzembo ya bato banso silwa nzambe totelema biso nyonso. Silwa nzambe ukasila mukimwana kyame ela mese salu kyangu nzambi silwa nzambi ukasila mukimwana kyame ela mese salu kyangu nzambi tusalile salu kya nzambi mukeleka tusalile salu kya nzambi mukeleka enza ya viba mangitwa vuluka tusalile salu kya nzambi mukeleka tusalile salu kya nzambi mukeleka enza ya viba bangitwa vuluka. Papa ya solo bolingone kozala monene kati na biso bana na yo sili kobatela biso papa poso mobimba kino tokomi na mokolo na lelo ya samedi papa tosengi bolimbisi pamba te uta yengelekaki tozalaki na etonga na yo oyo tozwaki mingi tosalelaki te papa ya ntango nyonso tokona kobenga yo nzambe tokosengaka bolimbisi potalaka mabunga na biso te lelo biso mpe tokozala na mituna ya kotuna bango papa nyonso toleka na bonzambe yo moko ya kozala na biso elongo ebandela programme na biso papa kino tokosilisa nyonso to tokosala na kati na esika oyo bokonzi na yo nde mona na kimia na yo ezala na nkombo na yo nzambe tata mwana mpe tata molimo santo amen. Yambo ete tokoka kobanda forum na biso toza ndenge tolobi toza kozongisa merci mingi epai na bino baye tozali na bino sur place pe na baye oyo bakolanda biso na bandaku ba oyo bakotala biso na etandolike na bango na ngonga oyo ekopesamela ete bakotala biso tozongisi merci na temps na bino oyo bopesi biso nde na mokolo oyo ya lelo biso nyonso nde toyebi ete forum na biso ezali na mokolo ya lelo tokotala liboso na biso awa tozali na bamama mpe bapapa na biso mitano oyo bavandi liboso oyo bakopresente lelo na ntina nini oyo toyeli kati na esika oyo na yango tokotala awa na ebandeli tokomona papa na biso papa Joël Basosa
toleki tokomona papa pasteur Médard Badika, toleki tokomona mama na biso mama diaconette mama Julie Yambuya, toleki tokomona mama na biso mama Bibi Mungala, nde nasuka kuna tokomona mama na biso mama Nasha Maimbi ye azali mama présidente ya afki awa na paroisse ya Edmonton. Nde na mokolo ya lelo ya mbotoka koleka na première partie na biso ndenge nalobaki ke toza na 3 parties oyo tokosala na forum na biso ya mokolo ya lelo. Na 3 parties oyo toza nango, toza na première partie, deuxième partie et troisième partie. Na première partie na biso na bandi na komeka mwa kopesa ndenge nini tokolandela na première partie na biso oyo ezali ete moto oyo akobanda na introduction na biso na mokolo ya lelo na forum oyo toza nango lelo toza na thème na biso oyo biso nyonso tu toyebi ete toyeli kati na esika oyo likambo oyo ememi biso totika bandaku totiato na biso na ntina ya kolanda mai nini oyo bamama mpe batata na biso babongiseli biso na mokolo ya lelo. Thème na biso ya mokolo ya lelo ezali bongo ndenge toza komona kuna la responsabilité des conjoints dans les mariages. Yango nde ezali thème na biso ya mokolo ya lelo, ou bien the responsibility of each spouse in the couple. Donc yango wana ezali ba thème na biso oyo toza nango na mokolo ya lelo yambo toka koleka na première partie na biso. Na première partie na biso baye oyo bakopresente biso na oyo babongiseli biso na mokolo ya lelo. Mama na biso mama Nasha ye akosalela biso introduction nde intervenant na biso ya liboso ekozala bongo papa Joël pe tokoleka na mama Bibi Mungala. Na bandi pona ngai na pemeli nanu awa na pesi maloba kuna na kati epa ya bapaneliste. Tata ya mwana pe tata molio mosantu. Encore une fois, tout le bino surtout merci mingi na présence na bino kati na isika oyo. Ndenge tuuti kolanda epa ya mama oratrice mama Bobette Yefa ngaide na bongisami na tina opesa mwa introduction ya moke na tina ya koyeba tina nini oyo tosangani awa na pokwa ya lelo. Ndenge tolobi thème na biso ya lelo ezali la responsabilité des conjoints dans le couple. Responsabilité ya mama, responsabilité ya tata, na kati ya ndako ya libala. Kasi liboso tetolo de la responsabilité, eseli toyeba nano mariage ezali nini. Pas de responsabilité à conjoint pour le monde yango kaka na kati ya mariage. Tolobi bien mariage o ezali légalement reconnu na kati na libomba, pe légalement reconnu na l'État. Ndenge tozali awa biso nyonso tolobaki ete topesa opportunité oyo kaka na bacouple te to na bamarie te, mais ezali mpe opportunité ya kozala mpe elongo na bajeune na biso. Bajeune oyo bazali bafiancé, bajeune oyo bakobala lobi, banouveau marié, mpe na oyo bazali déjà na kati ya mabala basali 15, 20, 30 ans de mariage. Ndenge tozaka esika oyo tozali mpe na baboti na biso oyo bamuveli mpe na kati ya mabala. Alors na lelo tolobi ete libala ezali likambo oyo Nzambe asalaki, ezali institution divine oyo Nzambe atiaki na kati ya mokili eloko ya yango. Kasi tokolobaka mpe ete libala ezali eloko moko oyo Satana akobundisaka yango mingi. Pamba te Satana akoyebaka eloko nini oyo Nzambe akotiaka na kati ya mwasi na mobali na ntango bakokisi mokano na bango liboso ya Tata Nzambe. Na yango libala ya solo ndenge tokolobaka ntango nyonso ezali eloko moko ezali ya esengo. Na ntango oyo mobali andimi kozwa yo mama
tolongola yo na maboko ya baboti po ete akomisa yo madame, alongola yo na statut ya mademoiselle, ezali solo likambo moko ezali bénédiction, ezali likambo moko esengo na yango ekosengaka ete ntango bahonore yo liboso na baboti, bahonore yo liboso ya nzambe mpe liboso ya leta mpe ya famille, esengeli kobatela likambo tolobi libala batela yango malamu jalousement lokola moto akosimbaka maki na maboko na ye akotambolaka na ekenge na yango biso nyonso tozali awa ezali mpo ndenge toyoki na libondeli ya mama paster Nana Badika, ezali mpo ete biso nyonso tokoka kobakisa 1+ na kati ya mabala na biso. Tokozwa kaka baconseil epa na biso te bandeko toza liboso, me ndenge nalobi toza na bambuta mpe tozali mpe na bacouple oyo basali bambula ebele ensemble. Biso na bino tokoprofite na sagesse ya bakoti na biso na esika oyo. Ndenge toyebi wuta mokili ebandaki, nzambe ntango asali papa Adam asalaki ye mpe apesaki nyonso mpona kosepelisa papa Adam. Na kati na jardin papa Adam azalaki ye moko. Ndenge toyebi ete lingomba na biso ezali église moko prophétique, ezali lingomba oyo bakobimiselaka biso nyonso ezali ya kobombama. Papa Diagenda ayaki kopesa biso révélation to secret ete toyebi ete papa Adam asalaki 40 ans ye moko na kati ya jardin. Azalaki na banyama nyonso bazalaki bakamaradi na ye. Nyoka avant abelisa azalaki kamaradi ya papa Adam ti akomaki mpe kamaradi ya mama Eva. Azalaki na nyonso bafui donc nyonso oyo moto akoki kozala yango na mokili mpo azala heureux, mpo azala à l'aise, papa Adam azalaki na yango. Kasi ekomaki na ntango moke nzambe amonaki ke papa Adam akomaki na mawa malgré nyonso oyo azalaki nao na kati na jardin. Nzambe ndenge azali nzambe ya bolingo alobaki ete ifo nasalela ye to napesa ye molongani oyo akozala na ye elongo oyo bakosala na ye vie ensemble. Na yango ndenge toyebi lisolo nzambe alalisaki papa Adam pongi e na kolala ya papa Adam nde nzambe abimisaki mama Eva na kote ya papa Adam oyo tolobi ete mama Eva mwasi tolobi la femme nde awutaki na kote ya papa Adam. Papa Adam ye basalaki ye na maboko na ye moko nzambe na tata nzambe nkolo Yesu na tata molimo ensemble kasi biso basi to bamama nzambe asalaki biso na maboko na ye te kasi alongolaki biso na mopanzi ya papa Adam. Na yango wana na mokolo na lelo tolingi koloba ete soki tovandi kati esika oyo ezali mpo ete ya solo tokoka mpe lisusu korenuvele bolingo na biso na kati na bakouple na biso, toye koreveille lisusu baconscience na biso mpo tozali bato tokoki mpe kobosana mwa bolembu mwa négligence ekoki kokota. Kasi na masolo balobi éducation okozwango na kati ya église, okozwango na kati na classe, okozwango mpe na kati ya église na bisika misato wana église na kati na famille mpe na kati ekole. Lelo toyede kozwa mayele na biso na kati ya ndako ya tata nzambe. Na yango wana tolobi ezali très important mpo na biso nyonso oyo nano tobali te toyeba ete kosala choix ya malamu ezali très important, ezali très capital. Soki osali choix ya malamu okomona ke okozala badifficulté mingi te na kati ya couple na yo. Donc eloko ya liboso fito retenir sala choix ya malamu oyo mpe ekozala teme tokodéveloppe lisusu ata bana nsima ndenge nini jeune fille to jeune garçon okoki kosala choix ya malamu ya kopona mwasi to mobali oyo bokosala na vie ensemble. Tolobi oyo nde tokosalaka biso baboti na kati na bandako yango nde bana na biso bakolandaka yango esengeli tozala baexemplaire. Soki mwana par exemple azali fainéant ou fainéante azali kokola na bolembu na banégligence
mingi soki totali ezali esika ya utaki nde oyo yamonaki yango nde akokopie mpe akosalela ntango ye mpe akokoma parent na yango esengeli ke biso baparent tozala bamodele mpona bana na biso tozala bamodele mpona bana na biso bakola na eloko moko boye oyo ezali positif kati na bango oyo bamonaki kati na papa oyo bamonaki kati na mama yango mpe ntango bakokoma badulte bakokopie les mêmes habitudes. Donc ezali responsabilité na biso baparent tokoka kolakisa bana na biso ndenge nini ya kozala malamu ntango bakokoma mpe indépendant na bomoi na bango. Mpo na ngai nasukisi bongo na komba tata ya mwana mpe tata molimo santo. Amen. What an ideal man is supposed to be. Révérend pasteur, papa Médard Azali Awa, yende mutakoye bisabiso caractère, nature, ya koko Adam azalaki ndenge nini. Kasi esengeli na biso le plus important koyeba na biso moko toloba ya solo esika nini ezali kotambola te. So it is for me to cover what this conversation is about rights and the meaning. This discussion is about responsibility. It's something that we hardly discuss in our culture. Now that I'm married as a man, what's my responsibility? And what happens when I fail in that responsibility? This conversation is not about rights and privileges. It's not about impulse pleasure. It's all about for us to be able to see where it is when we go wrong as men so that we can fix it. So my part is to show you, to share with you some of the things that we as men have been doing wrong in the relationship. So some of the topics I'm going to cover here is going to be quite intense, touching for some of us. I ask all of us to have an open mind. Let's take a look at this image for 1 second. I want you to discuss with the person beside you, and I want you to think what it is that these signs actually mean. Take 2 minutes with the person beside you and I'll get back. Answer. Merci. This sign is a distress sign. So vous allez au tambour, supermarché, vous allez à l'école, vous allez à bus, au moni moutoate le boko boy, sungaye. Azo salo signe ete esika zali azana kimia te. Azo salo signe esika zali azana kosali salisi na yo. Parce que malgré que bauti koyebisa biso ete nzambe akelaki Adam, akeli Ève, aiko créer libala, kasi na kati na mabala esimbaka toujours pas. Siko makambo elekaka kuna oyo ya passe les responsabilités na biso ya mibali ezali wapi. Some years ago, we all know who Rihanna is. We all know her partner. Donc, il faut découvrir était niveau de divorce, ce que zali makasi na kati na communauté na biso. Et surtout na mboka oyo to vandi. Ce que ça makasi, ezali kolo ya abuse. Abuse c'est la forme ya ebele. Monsieur faisait physique. Papa, nous avons passé à l'autre makasi. On a kokende kosala bilanga, on a kokende kosala mosala. Papa, monsieur Sunanda Kubakomba, ba boxeur, ba karatéka. Quand c'est ça qui est physique, ils ont un peu émotionnel. Et ils ont un peu financière. Pour développer dans la présentation de la biso. Problème na biso batu mwindu nazwi image oyo na oyo ezoli koleka na mboka ya Kenya. Elobi boye
tradition na biso africaine oyo ezali kodépendre surtout na mobali na mibali badirige bazala baresponsable ekomisa mibali baboss na kati na bandako ore kozala baresponsable ekomisi bango bato ya lolendo e bamama basi na biso aide oyo nzambe batiaki pembeni na biso bakomi na position moko ya servitude bana misala na kati na ndako elobi boye the patriarchal nature of our society hasn't changed much malgré que tolongwe Afrique toye na poto totangi mpe bakelasi kasi mentalité wana ezali kochange te makambo tozomona na batata na bamama na biso kala elandi biso ti awa problème nango na kati na communauté na biso tomona yango normal ekoma nango standard tozalaka na coutume moko nelobeli moko mama kanga motema etake mwana mobali oyo abotami naza na baseur oyo bazali 6 ne au tout moment des gars oyo bazoleka nango bakanisaki ete babalaki mobali nzoka de message oyo fo bavanda nango na kati na motema ezali kanga motema jeune fille oyo akomaki article oyo aza na Afrique te avandi awa na poto asalaki libala abali ntango mpasi ekoti na ndako ake ba mama ake na communauté na ye mama na koma ebise mama kanga kaka motema toyokaki scandale epesamaki ndeko na biso oyo grand musicien misusu kutu tozali mpe koyoka ye ti ntango tata Simon Kimbangu kiangani aye kolakisa biso ete miziki na biso ata ya nzambe totikala kaka na kimbangisme papa na biso akutaki Afrique bayambie na ndako ya mobaya bakanisi un pasteur nzoka nde responsabilité ya mobali bamama na biso baza encouragé na kati na communauté na biso mama koloba te bomba papa solobi esalaka soni famille balingi na bango soni te et surtout na kati na communauté na biso tolingi libala nayebi te na bakolo mosusu na biso bakongo ozwi costume na yo ozwi basuper na yo ale vie ekomi bien omona no amosi ntango naza osala présentation oyo naza osala débat soit natya mwasi wana na likolo to natya ye te mingi na bino oyo botalaka batéâtre banigérien bokoyeba mwasi wana mosali monene na kati etonga ayembaka kitoko makasi ntango azoyemba ozosentir nguya me na ndako ntango mobali abetaka ye azwaka mpe lipapa azwi mpe sentir apesi ya bana obeta ye mama mpo aloba azomona na kutime na biso kanga motema koloba te akufa oyo wana na se eza na film moko on the BBC awa en Angleterre intitulé Killed by My Boyfriend. Soki bozwi temps bovanda na ndako botala yango na bana na bino akoli na poto jeune fille na bozomona ya métis wana anglais kitoko degree ya pas de problème azwi boyfriend mais violence oyo asubir ti vi na ye esuki awa na poto soki totali between England and Wales mibali bazokufa mingi in general kasi if we take a look at the percentages
more women die when it comes to intimate partnerships. Donc tout ça na mboka moko na mokili oyo ba mama na biso soki botali na kati na sala awa ba mama nde baza plus que mibali. Tala nombre ya basi oyo 82% intimate partner homicide, boyfriend, fiancé, husband, father. Rebi tata oyo ona nini na yebani 2 minutes to solo yango après la zongeli. Merci beaucoup. Docteur Mukwege, souci na ye kaka moko na mboka ya Kimbangu, na mboka ya Bakoko, mosala tata oyo eza kosunga ba mama bana na mboka oyo ya Congo mokili déclaré était the number 1 rape capital of the world. Dans chaque INR na Congo, il y a une femme quelque part qui est violée. So the totality, the statistics of England and Wales, 1 in 5 women have experienced rape or attempted rape in their lifetime. 1 in 5 is at 20%. Dans ce poursuit, 5 femmes, au moment has experienced rape or unnecessary sexual attempt in her life. When it comes to sexual exploitation between men and women, between the ages of 16 to 75, women are more likely to be attacked than men or boys. This man writes in order to encourage men to take ownership, responsibility, and to be disciplined. Alobi boy, ona mibali, your life to be meaningful is that you have to do what is meaningful, not what is convenient. Donc alobi boy, ona kozala mobali, you have to take care of what you do and what you say. Et puis qu'on mesure impact des anamo na kati na foyer na yo, na kati ya vie ya bana na yo, pe na kati na société na yo. Il faut être aware, omiyeba, oyeba environnement ovandi. Zala pe na mindset na makanisi ya kopesa. Eza na mabala misusu batata pe mama ezali kokufa po papa ka bakate po mama dia ka buka bana. Soki frigo tongi na ndako, mama ye moko na pasi ndati yango. Tango tozawa ko na biso na Kinshasa, soko yebi ke papa alali libanda zongi te yeba ke bafutaki bango. Awa pe na poto na shopa ba Congolais. Mibali pele ba Congolais batondi libanda bazotelema. Bazo solola. Bazo lia tabana kwa. Mais bazana responsabilité na kadanda na bango. Soki mibali ezali ko simba te ke vina biso ezokoma musika vraiment te. Eza parce que tu perds de l'issue liaison na biso relation na biso na tata Nzambe. Maman lobi ete Nzambe akelaki d'abord Adam liboso. Nzambe na Adam bazali kokutana. Mais soko tali na mangomba et surtout soko tali na bajour ba prière, batata bayaka na bango te. Toza susu na problème moko batata. Tozo kufa avant pour tolingi kozwa soin na biso moko te. Ce qui tata abeli voit luka munganga et comme il y passe. So quand to banda de 0 à 4, the red is the male, the blue is the female. Biso nyo surtout na passe tozo ki de luka munganga. Mais so to komi kaka entre l'âge ya 16 ans ya 44 ans, on a tata mais la kisi comme problème, il faut bundisa. Tu vois, biso batata toza la difficulté nini ya koluka munganga mpona santé na biso moko mpona soin na biso moko. Tokomi batata ba absent na kati na ndako. Musala isi silaki mais toza kaka libanda. To préféré na biso kotika mama na ndako biso toza na ba camarade. Tobimaka pe ensemble na ba mama te.
bana na biso eloko ezali ko soutenir bango eloko ezali côté ya bango ezali ba laptop ba tablet ba computer papa aza absent maman tikali na ndako ye moko asala nyonso ba mama mingi ba mama malamu basali malamu kasi na bango moko bazokoka te batata baza ba absent toye na poto tala likambo tomoni toye komona mindele azali kotambola na bana na ye oleka na park komona mindele na bana ne na maboko azali kosimba wapi batata oyo uta bana babotamaki ntina suka bazali présent batata oyo ava bana balala batangaka livre batata oyo mindele balakisi biso ete ya papa azali moto aza très proche na bana problème mosusu biso batata oyo tozalaka nango tolingaka koyoka te soki mama bandi koloba malamu kuta ezalanga ebandeli ntango bolingo ebandi obien na fianciare quelque temps après le mariage pour tata yoke ekomi passe. Statistically, this is not only true for the Congolese but for the country as a whole. This is Raheem Sterling. When I was teaching him, you could never know that he was going to become a star. Tant que star, ya bale, elonga liboso, parmi makambasala qui a sombeli maman na enda, azu ya sali tatouage ya munduki na lokolo. Na journal va critiquer at that time Azaki na Manchester City. Mais bayebi histoire na été, bayebi vie na été. Le problème des années, papa na est absent, papa na akufa na munduki. Raheem Sterling azaya pour représenter exemple ya bana oyo bakoli batata bazati. Lelo na kati na Londres to komi na problème ya bagan. Ya ba jeune na garçon ne bazali kokufa na balabala na minduki na bambeli. Bagange komi ebele mpona nini batata bazati. Tokomi na problème ya kimobali eza nini. Tokomi na basi na mibali oyo bapréféré kolata na bango lokola basi. Et tokomi na étape oyo basi bakomi koadopte na bango ko changer pour te banco maloko la mibali. Croyons que nous allons mobali ceux qui sont na mutu bango ba adopter mentalité qui bobali. Ceux qui na nzoto bango ba changer pour banco maloko la mobali. Biso mibali. We are disaffected. Biso mibali tous la majorité na kati na prison. Biso batata. Tomi bo makale plus. Biso batata. Tokufaka plus na ba acte de violence na balabala biso batata tokufaka na guerre biso batata la majorité oyo toza ba homeless na libanda biso batata na niveau nyonso tu ya éducation bato ba resulaka eza basi na likolo mibali eza basi mibali bakomaka wi ba docteur mais soko tali achievement na bango eza basi nde mutu balongaka liboso bato pe bakufaka liboso na kati na société na kati na mokili partout esika toza na mokili eza mibali soki nzambe apesa ye biso responsabilité wuta ebandeli ya kozala mibali oyo tozomema kosolo tozomema bonzambe na ndako mpona nini bapasi oyo nyonso tu oyo eza na kati na vi na biso elakisi ete quelque part biso mpe toyebi koassume responsabilité na biso te nasusi bongo na komba totamwa bimosa amen. Merci. Maman napesi nzela epai na yo. Merci. Parti na ngai ezali ya kolobela ba plainte ba complainte ya ba maman na kati ya ba foyer na kati ya mariage. Eloko nini ba maman bazali nango bazali retrouver difficile ou ezali kopusa ete ebe na divorce ou bien ba divorcer ou bien se séparer na ba papa. Na diviser ba complainte ou bien ba plainte en 3 catégories: finance, sociale et autres. Donc on le tout d'abord finance. Ba maman bazali kolela mingi. Balobi lokola tozana bamboka oyo ya poto.
oyo ezaki baopportunité ezali nango ebele mama ota mosusu asalaka ou bien azwaka mwa mike na kanali ya bana bapapa nde ntango bamoni bongo bapapa batikeli charge nyonso epai ya mama na kati na ndako mama azali kosekipe na nyonso ye moko akofuta loyer ye moko akofuta gaz électrique nyonso babills nyonso oyo eyaka na kati ya ndako mama moto akofuta yango papa asundoleli ye ou bien atikeli ye baresponsabilité wana nyonso vu que ayebi mama ozozwa mwa mike papa alingi kosunga te ezostresse bamama na kati ya bafoyer bamama en tout cas bazali kolela mpona raison wana bapapa soki bazali kosala bao baza na misala bazali kopesa mbongo te ou bien bazali koede te bao mpe bazali kosala ntango mama kosenga mbongo bango baza na plan ou bien programme na bango ezali ailleurs ya ndako bango baza na baprogramme mosusu oyo etali même pa ndako bakomi kotangela bamama baprogramme mosusu ya famille na ye par exemple ya kotonga na mboka par exemple ya kosomba bilamba par exemple ya kosomba voiture par exemple en tout cas ezosala pasi deuxièmement bamama balobi bapapa na kati ya bandako bamisusu balingi kosala te bapapa misusu balingi misala te bapapa bazali kovivre na bacope na babourse ya école ou ya université ou bien bazali kovivre na baide sociale nde toyebi ya bajob seekers or bamama balobi wana eza intermittent eza constant te ekoya ekei bapapa pourquoi pas bakoki komaintenir mosala moko constant ate eza ya mokie mais ezokotisa eloko moko régulièrement mpo eede bamama na kati ya bandako bamama balobi bapapa bakomi baparesseux na kati ya bandako en tout cas ezali koninisa bafoyer bamama bazali kose plaindre lisusu bapapa bazali baza na manque ya économie baza na manque ya économie manque ya ambition manque ya baprojet na kati ya bafoyer mbongo ndenge ekoya na ndenge ekobima eloko moko ya malonga ekosalema eza te papa azangi kotala futur mama moto akanisaka futur papa na mbongo na ye akosala makambo mosusu ta mosusu makambo mosusu ya loyenge ou ya libanda mais akotala futur ya famille na ye ou bien ya bana na ye ou bien ya bango nyonso dans l'ensemble papa azali na yango te papa mpo ambition ya kose développer par exemple peut-être kokota classe peut-être kokota training peut-être kozwa mwa skill moko boye kosaleke asameliore na mosala oyo azali kosala ezali te bamama bazali kose plaindre tokoti na niveau social en tout cas social ezali mwa mingi na kolista yango kaka d'une manière générale sans pour autant kopesa baexemple ya baindividu social eloko ya liboso bamama bazali kolela nango eza ke bapapa bakomi violent na kati ya bandako papa Joël alobelaki yango eloko esali bongo ezalaki eloko moko mondial tomonaki covid ntango eye confinement esalaki ke bapapa bavandi mingi na ndako po topesanaki ta mosusu na normal moko akobima moko azongi moko abimi moko azongi mais vu que tant mingi epasaki na ndako mama na papa bazotalana na bakanda nyonso ya papa azokitela yango epai ya mama donc domestic abuse ekomaki mingi ezalaki vraiment exagéré par confinement oyo euti koleka mais avant même cela bamama mosusu bayebi bamama mosusu bazose plaindre que papa abetaka papa aza vraiment violent envers bango ezali kosala malamu te epai ya bamama libala ezali susu esengo te papa akouta libanda eloko nyonso esalemaki libanda soki akoki kozwela yango solution te akoyepa mama akomi punch bag ndenge balobaka na anglais mama nde sikoyo akozwa makofi wana
et soki kaka na violence physique te papa na ndako maman balobi papa verbal abuse pe ezali verbal abuse donc abuse ya koloba verbal kofinga ton ya papa ezala kaka ya mabe akosolola na mutu mosusu mais soki akomi pa maman ton échangé kanda humeur échangée directement vu que akomi kosala ngo mingi papa akomi kosala ngo ntina libanda na miso ya bato na miso ya bato papa aza kohumilier koembarrass maman respect ezali envers maman azali vraiment dévaloriser maman maman bazali se plaindre encore lisusu que présence physique ya papa ezali na kati ya bandako papa Joël a été touché sur ce point papa akoki kozala na day off na mosala soki asalaka akozala na day off mais akovanda na ndako te akopréféré azala na ye ailleurs epa bacamarade epa ya famille na ye na salon bisika nyonso ye akendaka mais na ndako te pourquoi parce que azokima makele na bana ce qui fait que présence na ye physique na kati ya ndako bamaman bazali kosentir yango te bana bazali kosentir yango te ezali kobenda baproblème mosusu papa Joël a mentionnaki que ntango papa sikoyo ozala na ndako exemple akoya ko adiscipline mwana tellement mwana amesani na discipline ya papa te amesani mama moto alobela mama moto apesa na punition mama moto asalaka boye ntango papa oya mwana boye epesi moboye voilà parce que papa bazo yeba bana na bango te bazozwa kala koétudie bana na kati ya ndako te bana bakomi violent na kati ya baekole vu violence oyo bazali komona peut-être epai ya papa ntango azobeta mama papa kosilika na rapport wana aya boye esimbi te bamaman bazali kose plaindre kaka continuation ya absence physique wana que papa soki abimi te ke aza na ndako téléphone de téléphone bamaman balobi bapapa bakomi plus que bamaman na oyo etali likambo ya téléphone ya réseaux sociaux bapapa en tout cas bamipesi sikoyo na likambo wana bapapa bakomi bapoliticien bamusicien bajournaliste bango nde sikoyo bakomi baalbitre na makambo oyo ezali koleka na baréseaux sociaux papa akozala na ndako me téléphone azosolola 1 heure 2 heures 3 heures na téléphone makambo oyo ezokoleka na ndako etali ete azali kozala involved na baaktivité ya ndako te mama kobunda na ye moko kokende otika bana na classe kozonga kozwa bango kosala boye okomona ata mosusu armoire epukani ute epukana papa kobongisa te etali ete bana bazali koprofite na baprésence ya bapapa te ndenge papa Joël a mentionnaki bana bakomi balabala bapréféré bazala na bandako bacamarade na bango bapréféré bazala ka na bapark ke bazala na bandako mpona nini parce que présence ya papa na kati ya ndako ezali kozala bamaman bazali kose plaindre toujours nalobaki ya social eza mwa molai mais tozomeka kokende mwa mbamba bamaman bazali kose plaindre toujours que bapapa na kati ya bandako baza unable to lead. Donc cela veut dire que bazozwa ba décision te na kati ya bandako maman azali ko remarquer que na kati ya ndako décision avant ezwama papa faut qu'elle n'a pas famille papa faut qu'elle n'a pas famille azwana accord et pas maman na ye et pas papa na ye et pas bandeko na ye na likambo ya lingasala na kati ya foyer na ye alors papa na maman na kati ya foyer bazopenda maman balobi ekozala ke tozwi
tokangi likambo mwasi na mobali mais avant likambo wana esalema papa fa lekana na kanal ya bandeko na ye na kanal ya mama na ye po azwa feu vert apende likambo wana ekoki kosalema bamama bazo se sentir comme si bato dans famille ya mobali moto ezali kodirige ndako alors eza kopesa pasi mingi. Bon, toleki na autre mpe eza moi likambo ya liboso bamama en tout cas bazali kose plaindre nango eza infidélité ya bapapa na kati ya bandako. Bapapa sur 10 mamans 8 bazali kose plaindre ke infidélité ezali makasi na kati ya bandako. Donc sur 10, si c'est 8, ça fait 80%. 80% eza déjà ebele. Ba papa bazali ko préférer déconner. Merci. Déconner au lieu de communiquer na ba maman ba problème ou bien ba posa na bango. Mais papa bazali ko réaliser tes impacts spirituels, peut-être infidélité wana ezozala na kati ya bandako. Bato oyo bazali ko souffrir ou bazo net na anglais balobaka o bazo zwa back end nango eza ba maman eza na bana. Par exemple mosusu ezali bana bakomi kobela papa tango ake ailleurs amemeli peut-être maman maladie eza na makambo ebele ezosala ba maman vraiment pasi likambo wana ya infidélité o bapapa bakomi nango mpe baza nango bamaman bayebi te so ekomi plus ou bien ezalaka kaka bongo ou bien eza bango mais bapapa bazali kokommunike te na bamaman eloko bazoluka ailleurs bazokommunike yango te na bamaman mama kotuna boye mama koloba boye non. En tout cas bamaman bazali kose plaindre mingi kote wana. Bamaman balobi lisusu toyebi ke mokili yango échange toyebi ke dans la langue pour ces amis que tant sous tozonga na Congo pour ces amis bongo ou bien batunyo so bakomi na ba projet comme sous ya robongisa moi ici na Congo mais ba papa modèle bozali pour voyager ba maman ba dit trop c'est trop. Papa kokende 6 mois une année na Congo avec la raison que nazokende kotonga mais 6 mois une année na Congo maman tikali ye moko na bana vu ba raison totangaki liboso wana bamama balobi kotonga eza nango mabe te kozala na projet wana eza nango mabe te parce que ezolakisaka papa au moins azokanisa azoplanifier azoraisonner futur lobi na biso ekozala ndenge nini mais une année à la fois 6 mois à la fois les amis tuent l'homme ba maman bazali ko se plaindre vraiment. Merci à ceux qui wana nalingaki nasala pe na ngambo ba papa ba plainte ya ba papa vis-à-vis ba maman na kati ya ba foyer na été maman exprime na sana time. 3 minutes, okay, 3 minutes. Ok, mais si tu veux flip the coin, hein? Tu le dis batata, babi ba maman en tout cas ça va. Ba maman na kati ya foyer, alors ça ne va pas. Tu vas dire sous finance sociale et autres. Ba papa bazali ko se plaindre na ngambo financière pour la maman. Ba maman ba yebi ko économiser te. Papa ta mosusu akopesa mbongo na maman
Nambo mwana ndenge kosila asali ate eloko mote loso na ndako eza te biloko nyonso esili na ndako siko mbongo wana eke wapi mama ta mosusu akopesa priorité na kolata na maquillage na suki mais awa na ndako biloko akolia eza te mama azoyeba komanager ndako te mama azoyeba komanager peut-être biloko akolia na semaine te eloko nini ezali kosala omwe liste ya shopping mama azoyeba te moke tomate esili mais azwaki mbongo mama azoyeba komanager ndako te batata bazali kose plaindre que mama soki azwi mbongo mama amitali nanu ye bana mama azobima propre bana bazobima salite bana buta zalaki na chaussure na paire de chaussure wana une année mais mama aza nango omona tandi yango wana mpenza na mire mais bana ta mosusu 2 paires de chaussure aolata na classe na ota mosusu aolata na l'église donc bamama bozali koentretenir bana te ok bozali koentretenir bana te bana bazobima salite yo mama obimi propre bapapa balobi mama abimi propre e bana babimi salite mama asalisi suki bana ya basi basuki salite comment expliquer bapapa bazali kose plaindre bapapa bazali kose plaindre lisusu tokoti vite fait na social parce que naza kaka na 3 minutes tokoti vite fait na social bapapa bazali kose plaindre olala balobi bamama kolamba bamama bazolamba te mama utachaki app ya Uber Eats yango ekomi kolia na bango ya chaque jour bamama boza kolamba lisusu te bapapa balingi balia biloko ya sauce biloko ya supu ne bazomona ngo te bapapa balobi bamama bazoparvenir kolambela bango ba chicken nuggets na ba chips en tout cas ça ne va pas ça ne va pas papa balobi bamama bazongela kolamba bamama bazongela kolamba et puis eloko mosusu bapapa bazali koloba bamama akolamba repas moko bakolia semaine mobimba ça ne va pas buta mama alambaki nzunga madesu yango wana famille mobimba kolia semaine mobimba ça ne va pas papa balobi c'est vrai que moye bamama balamba chaque jour eza te mais ya bongo non na bana bazodéclare ça ne va pas bapapa bazali kose plaindre encore kaka na ntina kolamba wana ke bamama bazoyeba kolamba te akozala azali na volonté ya kolamba me ayebi kolamba te azosala mpe effort ya koyekola kolamba te oubien ya kodécouvrir ndenge akosala te po ayeba kolamba papa omona kolia kaka mpo kaka lia mpo nzala shwa eza te me akomeka biloko yango eza vraiment pasi papa akomi kopréféré omona papa sikoyo akomi ake na ndako ya moto ayebi kalamba akomosenga te po kaka bapapa balobi efesala bamama soni bapapa bazali kose plaindre encore balobi bamama baza na secret te bamama balobi times up this is the last one babi bamama baza na basecret te na kati ya bamariage makambo nyonso mama azali kovivre na kati ya libala na ye na kati ya foyer na ye amemake pa bacamarade amemake pa famille na ye bapapa balobi non bapapa balobi non parce que makambo mosusu bapapa bazoyoka ngo na minoko ya bacamarade na minoko ya famille ndenge nini
famille na yo yebi likambo nzoka nde mama azoyeba kobatela te mama nyonso ezoleka na ndako yango azopesa na famille or ya mabe bapapa balobi or ya mabe ozoyebisa bafamille ntango biso tokobongisa okozonga te mpo olobake tobongisi famille batikali na image wana ya mabe ya papa. Bon, nasukisi bongo na kombo tata mabe nyonso. Amen. Topeta maboko mama tokotela balobela biso oyo baintervenu na première partie na biso maboko makasi. Merci mingi na maman Nasha, merci mingi na papa Joël, et merci mingi na maman Bibi Mungala. Na bandi biso nyonso tune toza komona awa bapape na babi batela biso. J'espère que la première partie moto na moto aza kokoma oyo ye alimoni na kati mpe oyo ye amoni ete akoki kozala na plus oyo ntango kokoma na ntango na biso ya kotuna mituna nde tokoluka toka kozola yango eyano. Yambo tokoka koleka na deuxième partie na biso tokosenga lisusu tobetela bango lisusu maboko makasi na kani oyo baziso na koyebisa biso oyo babongisa biso.